Mbote bandeko malewa tropical. Lelo tonti netisi ya yeli bino recette ya mbinzo na makayabu ya mwamba. Na ko lakisa bino comment nga na lambaka yango. Lelo na menu na biso tozala na kilebu na mikwati nde balobaka na mboka na biso. Alors pour la recette na ngai, nous en avons besoin de litungulu, nous en avons besoin de mondembi, nous en avons besoin de cubes, feuilles de laurier, moi tomate, poivron vert, nous en avons besoin d'ail à poussière, na muscade, na poivre blanc. Nde et ça la recette na biso ya makayabu, na mbinzo na mayebu. Pour na yango tokutana deja na banda ko apprêter biloko nanga na banda ko kata litungulu nanga na soko kata litungulu ko apprêter d'épices nanga tokutana après tant na ko sisa ko kata d'épices na la samino komonga na procéder ka kolamba mbinzo na maebo ya makaya na ya mwamba à tout à l'heure. Bandeko malewa tropical bandeko balandi malewa tropical awa na silisi kokata ndembi nanga ndembi litungulu poivron na tomate na ngai na silisi na kokata ngo na bandaki pe déjà ko chauffer mafuta na nga oui na kobanda kokalinga d'épices na ngai na kotia liboso ndembi litungulu d'abord na tie poivron na mwa ndembi na nga na tiaki mopanzi na tia yango naza kotalinga naza tourner naza kozela sikoyo ndembi matungulu na poivron na ndembi ebela nde na kotia tomate mbuma. Alors tokutana ntango matungulu ekelemba mpona tia tomate ya mbuma. Bon, à tout à l'heure na kolakisa bino. Bandeko malandi malewa tropical awa ndembi na biso na poivron na matungulu esili na kolemba na kotia sikoyo tomate mbuma oyo na si na kataki na kotia tomate mbuma natie daa tomate mbuma nandi mwa ndambo ya mai mpo elembisa tomate tie mai koto naza kozela tomate elemba awa na ye ko apprêter makayabu nanga na si nalalisaki yango na mai pendant 24 heures sikoyo naza ko apprêter yango nazokata yango mike à tout à l'heure. Bandeko malandi malewa tropical awa tomate na biso ezali kotoka na ko profiter na cha mwamba nguba ndenga na salaka pour na ko éviter il y a deux fois na finango na maboko pour lelo na ko éviter e kangama na munoko esalaka kitoko te soki bozolia esu biloko na fufu bobanda kotafuna nguba alors pour na ko éviter mo na chaka nguba boye e banda kotoka na tomate nde ekelemba malembe yango bomonde nazotia nguba nanga nazobalola sikoyo tomate excusez nazobalola tomate na nguba esangana etoka nguba etoka esangana na tomate nde par après nakotia mayebo nanga na bambinzo na makayabu. À tout à l'heure tokutana ntango nguba ekebela na tomate. Bandeko malandi malewa awa sauce na biso esili na kobela sauce na tiaki nguba na kati esili na kobela ebeli déjà très bien. Alors na kobanda sikoyo na kotia biloko nanga na banda na mbinzo na si na sukolaki bien na mayebo na vandisaki yango journée mobimba na mai po mayebo ezalaka bamakilebu oyo ebombaka mpenza bazelu. Alors faut kosukola yango très bien na si na apretaki yango na sukolaki yango bien na restaki yango plus de 6 fois nazotia yango sikoyo na kati ya sauce nanga natie mayebo na mbinzo na kotourne nasangisa sauce na mbinzo olomona nde nazosala na préféraka kosala sauce na nguba bongo mpo nde ezotoka ebimisaka mwa solo mobesu ya nguba
so c'est bétisi sur la mauvaise souvent on est na kocha biloko na nga awa na sisi na kocha mayebo na mbinzo na juste comme makaya na nga na sisi na kataki mikie na tia mo minene te botala ba morceau na kati na kaboli ya mo ni na zui na sopi siko makaya na kati sopi makaya bo tourner yango na kozwa mwa tasse moko ya mai na bandi na tasse moko ya mai natie tasse moko ya mai na otala évolution biso tokalkulaka kaka na motu zwi sikoyo feuille na nga natiaki mopanzi natie feuille nazwi cuillère moko ya café ya poivre blanc natie cuillère moko ya café ya poivre blanc etondi mpenza mingi te nazwi cuillère moko ya muscade natie nazwi cuillère moko ya ail ya poussière natie nakozwa na cube na nga na cube moko nde natie na baloli yango bien natiaki déjà tasse moko ya mai namoni ke eza insuffisant na bandikisi deuxième tasse ya mai yango alors biloko na biso yango nasi na etango nyonso yango oyo tokutana sikoyo ntango ekebela na kopresentele bino na sani ndenge ekozala. À tout à l'heure. Bandeko balanzi malewa tropical awa biloko na biso esili na kobela yango otala ndenge ni esili na kobela na kobalula ngo na chango mo na sani. C'est vraiment très bon pour la cinématique qui yango. Yango bilo na monsieur sili na kobela. Alors pour na ko capituler mokie o ezali bande ko malandi male wa bilo na biso yango esili na kobela mbinzo na mayebo na makayabu. Alors na ko récapituler moi mokie pour na kolamba biloko o na zaki na besoin ya mwamba mbinzo makayabu mayebo natiaki ndembi itungulu poivron vert cube na feuille na muscade na poivre blanc nde elambi biloko oyo eza vraiment kitoko makasi biso tokolia yango na fufu soki olingi balia yango mpe na kwanga eza bien eza biloko mboka mpona yango nasengi bino merci na ndenge bolandi video nanga libandeti na suka soki bomoni berere boloba na nga na koaméliorer botia moi commentaire na se ekisala nga bien merci plus.